lelo adamu tokoyokaka maloba na ye yesu kristo azali okati na biso matangi oyo totangaka ezali maloba na ye ile roi bayokaka maloba na ye yango na totangaka liloba na ye toyokaka liloba na ye tokangaka tobombaka liloba na ye mpe tosalelaka liloba na ye ezali kolindisa koyoka eleki malamu na yambi yesu kristo yango na nganga nzambe mpe akolenga wana mpo aleisa lisusu ateya yoka na ye koyoka moto azali na matoi bakoyoka batata bamama balanga nzambe boboto bondeko ya solo koya na ntango ya nzambe ezali esengo mingi mpe esengo babombaka yango te balakisaka yango lelo na sango elamu yesu kristo ye moko azali koyebisa biso yakani epai na ngai yakani epai na ngai yakani epai na ngai mpe ntango tokoya epai ya mokonzi ezali te afandisa biso ezali te mpo atala biso kasi ye moko alobi na kopemisa ye pamba te komemi mikumba ya ndenge na ndenge ngai nde yesu kristo na ye oyo akopemisa ye totala na ye ntango tosalaka bafete ntango tosalaka bareception na banani yango tolobaka yaka na banani yango topesaka invitation obele na bato bayebi soki oyebi soki oyebi moto nde okobengisa ye te bobele na bato bayebi olingaka pamba te soki bango baye lokolo olingaka bango na bosangani wana bolingo bozala mpe soki yesu kristu lelo azali kobenga biso elingi koloba te yesu kristu ayebi moko wa biso ayebi moko wa biso na kombo ayebi moko wa biso kuto tobotama ayebi moko ya moko wa biso mpe soki yesu kristu azali kobenga biso azali kolinga moko wa biso azali kolinga moko wa biso yango nalobi yakani epai na ngai yakani epai na ngai ndeko na ngai na ndenge yesu kristo azali kobenga biso kotikala mosika te yaka epai na ye soki totali na biblia bato ebele ntango yesu kristo alobi yaka moto moko akufaki makolo azwi elamba bwaki alobi moto nalukaka yesu nakende epai na ye kasi soki mpe totali na biblia okomona bato basusu na bokutani na nzambe bakomi ndenge mosusu topesa ndakisa ya adamu na buku ya ebandela na genese adamu nzambe moto akeli ye adamu asali lisu awa asali lisu nzambe aye kokutana na ye kasi adamu alobi nayoki mongongo na yo nabangi mpo nazali bolumbu ya mwana nakei kobombana adamu na bolumbu na ye akoboni bolumbu abombani akili mokonzi ntango mokonzi aye ko akutana na ye wana ndakisa ya mabe biso tosengeli kolanda te tolanda te ata kolisumu na biso ezali ntango nzambe azali kobenga yo yakani epai na ye ndakisa oyo biso tosengeli kolanda ezali bongo ndakisa ya petro awanganaki yesu toyebi yango biso banso ntango yesu kristu bakangi ye ntango yesu kristu babaki yo
mais va, réponds à l'invitation de Jésus. Tel que tu y es, rien de ta vie n'échappe à Jésus. Yesu Kristo ayebi bongo na yo. Soki azali kobenga yo mpo ayebi yo. Soki azali kobenga yo mpo azali kolinga yo. Yaka n'epai na ngai. Mpe Yesu Kristo oyo azali koyebisa yo yaka n'epai na ngai. Alobi te ye akopemisa yo. Ye akosala makambo manene mpo te ozala na ese. Ya wana na litangi ya mibale koyoka Yesu Kristo wana ayei epai na yo. Ye nde amemeli yo makambo kitoko, alongoli yo na bomoi wa kala, apesi yo bomoi wa sika. Azali kosenga yo tika kokangama na bomoi wa nzoto, yakali na bomoi kitoko ya molimo. Mpe Yesu Kristo soki abengi yo, ye moko moto akobongola yo. Ye nde moto akobongola. Mpe soki abongoli yo, okokoma moto wa esengo. Lokola litangi ya bongo eyebisi biso, okokoma moto ya esengo. Okozwa makasi, okobelela esengo tomi na kati na yo. Bitumba ekozala lisusu te epai yozali. Bobele koboto, pamba te Yesu Kristo azali na yo. Tala litangi ya yango, ndenge profeta Zakaria akanisaki kutokala, kasi na Yesu Kristo nde ekosali. Bandeko, yaka epai ya Yesu Kristo, mpe Yesu Kristo akopemisa yo. Ndakisa kitoko, esika eye tosengeli koyaka epai ya Yesu Kristo. Esika eye tosengeli kozwa oyo Yesu Kristo apesaka biso, ezali bongo na losambo ya misa. Losambo ya misa ezalaka mpona biso libaku ya koyanola na ndenge Yesu azali kobenga biso. Soki biso banso tozali awa, soki tosangani awa, pamba te abengi biso, ayebisi yakani epai na nga, yakani na ndako na nga, yakani. Mpe tozwaka boboto oyo Yesu Kristo apesaka biso na kati ya misa. Mpo na kati ya misa, nani yango akoya na misa? Yesu Kristo alobi ye, bokoma bayekoli babai. Nani yango ayaka na misa? Bobele moyekoli ya Yesu Kristo. Moyekoli ya Yesu Kristo azali moto oyo akoyoka maloba ma Yesu Kristo. Ya wana na kati ya misa toyaka kozwa kimia na boyoki maloba ma Yesu Kristo. Na boyoki matani maye matani ma kimia matani maye matani makadada kwa Nzambe bapesaka biso yango. Soko yoki maloba ma Nzambe oye na misa ofungoli matoi ya boyana liloba nyonso oyo ebimaka na ndako ya Nzambe epesaka kimia. Yesu Kristo alobi yaka epai na ngai okozwa kimia. Kimia wana elekaka na mataki. Yoka liloba ya Nzambe ezali liloba ya boyambi. Bobele boyambi moto epesaka kimia. Yoka liloba ya Nzambe epesaka makasi. Bobele makasi moto epesaka kimia. Yoka liloba ya Nzambe ekopesa yo konzo. Bobele konzo wana moto ekopesa yo kimia. Yoka liloba ya Nzambe ekitisaka motema. Bobele liloba ya Nzambe moto ekitisaka motema. Yaka epai na ngai. Soko ye na ndako ya Nzambe, fungola ni matoi oyoka maloba ma Nzambe. Maloba oyo totangaka, maloba oyo etangamaka na ndako ya Nzambe ezali te mpona kingani, ezali te mpona songolo, kasi ezali mpona yo. Soki ozali na ndako ya Nzambe, liloba oyo ezali kotangama, ezali kotangema mpona yo, mpona moto mosusu te. Po basusu bakanisaka te. Soko ye ndako ya Nzambe, litangi wana makambo balobi na litangi wana etali ngai te, etali ndeko wana. Maloba oyo elobaki na ndako ya Nzambe etali mpe yo, etali mingi mpenza yo. Po
yaka liloba ya Yesu Kristo epesaka ese epesaka kimia. Ntango Yesu Kristo azali koloba yaka epai na ngai okozwa kimia, kimia mopelekaka ntango wana oyoki liloba na ye. Kimia ya Yesu Kristo elekaka lisusu ntango ozali kokumisa ye, ozali kokumisa na nzembo ya nkele okozwa kimia pamba te oyebi tozali liboso ya mokonzi. Nzembo ya nkembo ezali wana mpona kokumisa, kokembisa mokonzi. Soki okumisi ye, okembisi ye, okozwa kimia, okozwa kimia. Baye bakumisaka ye te, baye bakembisaka ye, baye ntango ya nkembo bafingani lokola bafie lobasi eloko moko te. Kumisa Nzambe, tondo Nzambe, okozwa kimia. Ye azali awa, azali kopesa yo pema po tokumisaka ye. Kongo ye moto azali kopesa yo pema okumisaka ye, yo boye kokumisa ye. Tina na yo Yesu Kristo alobi yaka na ndako ya Nzambe toya toyoki liloba ya Nzambe, na ndako ya Nzambe toye tokumisi Nzambe. Kumisa Nzambe ekopesa yo kimia. Na ndako ya Nzambe tozwaka lisusu kimia ya mokonzi. Ntango tokomaka tozali kobonzela ye losambo na biso oyo ekotina motema. Ye alobi bino bayebomemi mikumba, bino bayebomemi makambo ebele yaka epai na ngai. Yesu Kristo ayebi mokumba ya moko onzela ya losambo. Ntango tokobonza losambo kobomba te, bimisa nyonso, pesa nyonso epai ya mokonzi. Nde ntango wana okozwa kimia. Kasi soki yo ye awa olobi lelo na koloba kaka ndambo ozongi na makambo na yo, okozwa kimia te. Yesu Kristo alobi yaka epai na ngai na kopemisa. Yesu Kristo apemisa na nzela ya losambo. Ntango obimisi maloba na ye, ntango obimisi posa na ye, ntango obimisi oyo ezali kotungisa yo. Na sapelamu balobi mikumba ezalaka kilo, mikumba ezalaka kilo. Soki omemi kilo mwayo tambola pepele ezali te, yaka kosopa yango epai ya Yesu Kristo. Wana nde okozwa kimia, okokoma pepele. Yaka ni epai ya Yesu Kristo. Nini yango lisusu epesaka biso kimia oyo Yesu Kristo apesaka? Ezali nzoto na makilama ye. Apesa biso yango, apesa biso yango pote tozwaka kimia. Apesa biso bilei pote tozwaka makasi. Apesa biso bilei pote tokoma moto moko na ye. Yango nde ebengamaka kominio. Yaka epai na ngai. Soki ozali mosika na Yesu Kristo, likambo na yo ezali bobele ya yo moko mosika. Kasi soki oye pembeni ya Yesu, tala ntina wana Yesu Kristo azali kobenga yo. Yaka ntango kolia nzoto na yo, ntango komele makilama ye, yo na Yesu Kristo bokomi moto moko. Mpasi ya yo akamati yango, kimia oyo ezalaka na ye apesi yo yango. Yango na Yesu Kristo alobi yaka epai na ngai okozwa kimia oyo ngai nakopesaka. Mpe ntango misa esilaka tobimaka ndenge wana te, tozwaka bobengisi kwa Yesu Kristo. Yaka epai na ngai mpo tozwa bobengisi. Bobengisi wana ezali protection, bobengisi wana ezali makambo ebele elongolaka makambo nyonso ezali pambala. Bobengisi wana ezali guérison. Yaka epai ya Yesu Kristo kozala mosika. Yango wana toyaka epai ya Yesu Kristo tozali kao elingi koloba te tolembi masumu etondani biso makambo ebele. Kasi soki tokutani na Yesu Kristo tozokaka oke po totikeli ye nyonso oyo
etaki epai na biso ye apesi biso oyo ya ye, oyo ya Yesu Kristo. Yango moto esalaka te tozala oke na oke. Yo ponini nga na poni na nga nazala oke, nani akopesa nga yango? Yesu Kristo. Yango wana na poni na ya epai ya Yesu Kristo. Bongo yo te okosala